Manda chance, faut vous passer leader. Manda chance à leader na biso te. Manda chance. Il fallait dans des chantiers où il coule. Maman mandi zo à chaque fois sur l'équipe émission. C'est quasi parce que et qu'on soit attendé parce que bino botikala na banzembu tu batike l'orchestre Yohana. Yenda dans ko azana ko banzembu tu batike l'orchestre Yohana. OK c'est une équipe qui dit ba beta te. Na tota la bango jumsuna nini OK c'est télévision. Majembu moko tota la bango jumsuna ko imba ngote. OK c'est ba grand chanteur ça ko imba ngote. Ba grand chanteur ba ni. Tuzalaka ndi ba fanatique naye na vocal naye moko wana. Wenda kenda uzolaka tuzalaka kwa France. Ngana lo ba ke soki ngana zalaka ba ngwa kisayi tuzalaka nazalaka te nazalaka na ngona na ba master tuzalaka d'abord OK c'est côté de la baisse parce que tant la kina ngona la kina soliste. OK ça ni ko robita sous espace que tant la kina na muki donc robita sous. Robita concert kina na ba tu ba yebi na tshongo bana OK. Robita concert européen national la muki. Moi tu man la chanteur porte ko kama kambo la te so to ba ya ndwa. Ya yebi makambo na ko kama kambo la ya yebi suiga wana. Ya yebi makambo. Succès de ngambo na zana ya yebi makambo. Succès ngefeza ndengini. Oui, c'est ça. On a notre rôle. Pour tout sur la siko na bateau bota la biso. Ngana ibiki ngana na succès makazi. Succès de ngambo. Nous vous souhaitons la bienvenue, chers téléspectateurs, dans Congo Esengo officiel télévision, une émission caractères sociaux, culturels, qui vous informe, qui vous transforme, qui vous donne toujours des actualités claires et limpides. Je suis Jean-Cy Luonda, attitude égale respect. Aujourd'hui, sur ces plateaux, nous allons recevoir un grand bassiste, ancien du groupe OK Jazz, de l'artiste Lutumba Simaro, affectueusement. Nous présentons toujours nos sincères condoléances à l'artiste qui a laissé de chefs-d'œuvre. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est fière de vous. C'est un artiste totémique. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons parler de l'artiste Basilico qui va mettre des titres qui sera disponible bientôt dans toutes les plateformes de téléchargement. Il est dans nos studios de Congo Esengo, officiel télévision. Basilico, je te salue. Bonne santé. Kitoko Jansi nous avons ouais, ma maison qui est très bien. Tous bunda bunda sauf car qui tous ces pays à trouver déconfiné donc c'est-à-dire tous essoufflés. Pour ce tout fonctionnera là-bas. Nous les c'est nous obéter que nous les 18h 20h mais quand tout zone tout ça là c'est-à-dire makambo qui est bien. Saint-Valentin le kende na mona na ba rouge ma checker Saint-Valentin la kitoko na beta ki bongo na salle moko benga au salle polyvalente na Inga et pas papa Iber donc merci les cas qui viennent on mis ba 4 salle qui na ba généraux ba député ba salle qui de la monde beta ki ba linganga bazana mboko les cas qui viennent donc tout ça la ambiance moko ya ba responsable quoi. Nous allons parler de Basilico dans la peau d'une autre. Pourquoi l'idée on a Basilico dans la peau d'une autre on en est là. Baza autre na baza déjà donc ça dit tout. Autre na ça ko Simaro, na autre na to mona Pepe Ndombe, na autre na to mona Joski Kambukuta. Parce que la single on a sali ils allaient au moins des chansons. Rendre bango hommage. Oui. Parce que tu as envie déjà na rendre bango hommage. Donc on a basé nazo présenter kaka ke musique on a zo beta o rumba on a zo beta c'est na yeko lango ya bango et on a 5 bango hommage il y a 4 chansons là siko et bimaka ils ont bimé le 19 mars. Pourquoi le 19 mars? Parce que dans les jours vieux Simara Botamaki le 19 mars il y a fait le 29 mars la préférée la bimisa un jour wana ils ont un jour au anniversaire avec Simaro ba jour donc les 19 années le bien makambo ebele quoi. Voilà, et on a préféré major là. OK. Tout ça la rétrospective ya mukie, to laver batou mémoire. Vesimaro a recruté encore. Bon Vesimaro a recruté ngai na 2003. Nana memaka yo to Vesimaro ndera vers yo non, ça dit avant Vesimaro on a beta déjà. Na betna vampire bakuba na betna va DBST. OK, ko beta wana parce que na bino mibali na era vers muninga. Ngamna ka veri. Ça dit Kokobar na biso mama poto, que son âme repose en paix toujours.
ye mutu naza kobeta matolo nde tolobaka kobeta matolo ye azalaka na nzembo moko wendo ayembelaka ye Marie Louise mpo komona ezalaka Louise nzembo sikoyo nazala so ndenge nasenga mbongo ifuna embele nzembo na Marie Louise ye solo ye ngai na yo iso aza so beti bongo moyibi so sepeli apakoli siko atunanga boni orchestre nafisi mikolo nazobeta te parce que totako rate poto na président nanga ex-président nanga Aimé Bwanga place azali na pesi mbote solo na tese torataka poto moko wana to bakangi ba vivre danger talaka to batama na pale 8 mois kababilamba oui baka vraiment daka mbika ke bilamba poto ya poto to kabilamba et ça la peke ko pango pe rataka na roto batami na pale 8 mois bulu ezati tant to zongi ba pale ba ke da voyage ba si ba ke to voyage est-ce que talaka chombo ba lia ke so ba chombo papa kwa somo mafuta mu ba Carolite CP Carolite to beta kaka alors tant ko pesate na ebisi ke na suna mouvement na beta te maintenant boulé na kindi quartier latin ya boya kina kindi quartier latin pourquoi na ebiti na iba raison mususu koma na moment moko boye régime a bravé Chanzaki alors maman ami badaki ba bana na ye kwa ba maman Koffi Olomide akomaka na kira batali suba quelque part à trahir pour musique na baba dans musique 100 kg dans ça la réunion chez biso dans la société maintenant à l'époque numéro 3 dans ça la réunion ni sali ki maman ami akomaki otali suba et bien déjà moi j'adore ki kiri babwaka ki pe moi pembeni pour régime chazali suba zwaki ça soit pe makina alors tant la proposé que ne boya bikunate c'est minga mona kota bengisko maman Germaine mwana ne mibale auto kufa to tikabiso abengi abiyom to kopera bien la tumba zwelanga jetu ke no tikela ngayo abengi sima wote nazo tinda mwana na boye alba bzi délégation mo te braza bango de baye na ngati pa vesima tant la ba présenter na vesima lo kan busalo ba na ngai l'orchestre na e à travers na bana mikete mais le la maman na sali la bango mingi bienfaisance donc ça dit il faut nazala et tu as venandi banje monini abiso yebi yebi 3 chansons on a yebi 24 chansons bandi mate bachama la karaba kena tina yo la puta répétition à 24 chansons beta banje bono beta ba onyo surtout parce que l'autre a des bêtes de beta interprétation la bête le banko ta na na bana OK et puis on a koti wana ba jeune presque tout ba pe na bana OK nga pe kam na ba OK ça dit la décevoir qui nganité mais mettez quoi tant la salle boulot qui to ça va pas mon boulot qui to ko akoma biluke la rasu mutu ko dormir mo gone ti ayobo à la place ba jeune ba est-ce que la génération de voilà bana OK chance mbala moko et bona na pesa kombo ya basiliko mutapesa nga kombo na master nga moko boy comme ni Gédéon Musungai Tour Eiffel azape guitariste donc azawi ko la guitare chenga do basiliko na kati wana kombo mwana ko expliquer ngeza te vas-y on attend à expliquer but muso ko sko benga na kombo wana te vas-y fongama te na fongama te kombo wana na expliquer ngote eboza kombo za ni za grenade o surtout za ko panza biso to kombo wana donc ça dit eza na les passettes eza les passettes na kati kombo wana ba masaka ndi ba benga ba mso benga jetu bass ba mso benga bass man iska ta bass iliko donc liko wana do komba mwasi na nga kale donc kombo ya mama bana na ngisa na kati Lidi yesu abenga do abenga kanga ya sanisina kombo ya mwasi umeke mutakufi na ete mutakufi te me déranger ba misusu pas ça déranger na ngoto le passé ne revient plus to avancer muto aza ya sika yende ya sika ouais parce que ya kala yepa yemo ami yebi ya kala moi pe ya kala pe déjà makambo changer na nga on a ranti tango lo ba base liko nga na liko na on est hélicoptère te bo te bon déjà va sens pe belair ba basilique ba mso benga basilique donc nous sortir là par mer prenez à la rager tout parce que mentor na yo izala nani qui t'a appris à jouer bon guitare na école guitare na cité école guitare na cité c'était facile na ba parents na yo surtout ça dit makamoto moto avant na beta guitare na beta la moko ya shem yetu na école na biso ezalaka na 20 mai école abengaka Serge Batimas donc ça dit babenga mbeleki te
vie beaucoup le batanga kuna ba lita bembo et comme vous avez kauka lelo ete sekuma ba kanza so ibeni donc on beta la musique à balé na école wana moto tiki dia kola la libandi ba déjà moi kala na ba 4e primaire déjà to zola la libanda to beta ba inter à 4e primaire ko biloko ba balé ba décorer biso ma to kebo pe to beti ndu le titongo net uzonga déjà ba père ba yeba kiloko la linga ndula ngwa bande ko la guitare na cité na yolo mutasimisa la guitare c'est Frankie Coco vient en azali aza vivanti lelo et puis tant on beta guitare d'ailleurs mona album ezobima du jour au jour nazaki na idole ya lofombo nalinga lofombo trop ete bengaki koti moyoka babiloko ya lofombo baempire ezomisa baalbum nango ale nayo koma basiste tobeti to na bamaster bele bamosikasika place aza na pesi mbote de direction libaya mosikle tobeti na bango tobeti na bakesa na akauka tobeti na bakesa masina après toyokoma na ba empire bakuba ba debeste ti lelo tosuka na babana oke ndenge ozali kozouer basse no wana parmi banzembo oyo participa nzembo nini oyo mpona yo ti lelo c'est parmi de meilleures chansons ba meilleure chanson na bete pa besi maro te na ba place tout oyo uta place oyo mono ata tozuna ata na vesi maro na ba place tout oyo leka mpona yo ke chanson oyo zala rebité j'avais mis mon énergie mon savoir et puis ba technique oyo na jouer la côte ça na nzembo exemple na ba technique oyo peut-être kotika la genre ba devoir moro boye mais nzembo na beta makasi eza nzembo a vote singa eza na album ya salle d'attente to beta la visima c'est-à-dire on a beta ngamo pour faire wa type mystique so ngwa na beta o ti o beta guitare ba tama kilelo ya lingito ou déformer nzembo no bi bibse nzembo il faut pas baxelo ya muno ko be balu bano na ndimo o bina na beta sang donc ngamo ko inspiration ngala makamunyo surtout ils ont dit ma vote singa OK donc sauf quand qui va ça rendre promotion bien pour avion pas dans la promotion c'est beaucoup de temps on peut s'embongo ça la promotion bi azumi bongo atie na poche ali opanza sango lokola baposte no bapanza sango ya yesu donc ya zaidi ya simaro télévision ekutaka ye déjà za simaro makambo ne elekaka kaka bongo ozala passionné na makambo osalaka surtout la musique ndeko lobi yana kaka iboso naza bongo te siko mpona yo apart musique na kope mosusu te nasali musique wana natangeli yango kuna na inas et puis naye na RTNC nasala apart non kobeta musique mo nazala lisusu ingénieur de son sadi tokotika makambo ndule navandi na mpe na studio nazwi kope na mosusu donc voilà comme nasala yango aujourd'hui s'il faut citer parmi bateau pe ba na touche ya bien na domaine na yo ozali parce que ba jeune nini oyo en encadra o lelo poza fier na ba kana guitare ouais. En tout cas ba jeune tout na cadra on te vraiment bien bazate mais ba sauf o to beti na bango o to yekoli na bango ezaka Olivier Timanga toza na Kojak toza na Kojak nani susu to o to beti ni to vandi trop les Olivier Timanga Kojak mais susu na ebite c'est on a natami bana parce que bango ne baye bani moi mingi OK bango ne baye bani au format to encadra bon format pebele ban soit na ba église na format ebele oza na volonté yo kolati en tout cas les tibana na ba quartier le kolani na sans fil na masina do na tika bani bele en tout cas moto abeta guitare la so ebi j'ai tout basse on obligé na musique na yo oyo salaka eloko nini oyo yo orevaka osala la musique ou non osala te est-ce que déjà o réalisa ba rêve na yo na domaine na yo ndambe koka te pour ne tozolala ndenge tozokanisa lisusu nini oyo nano ekoka te nini mpe ode ekoka
On arriva déjà qu'il faut que mes musiciens ne pas que ça me soit mes musiciens à voyage. On est coca. Déjà dans un cas chabana ok na je rappelle ma coopération sur moi mais 10 musiciens qui na bango l'intérieur. 10 musiciens qui na mon pays bande, 17 musiciens qui na mon pays bande ya mboka msusu ba Luanda wana tuza na kachabana ok. Siko lelo na koma ngai banzonzing na mo. Bon ya orchestre et lesaki bien somo ba benga orchestre mais visi maroko ako ka susute mona tikali biso toki biso moko tu ili makambo to boyela mais ya banzonzing na mo peza la na pe banzonzing na mona mi mara somo na 5 pour so nzamba lingi pe awa donc toujours région de Muninga na biso za kuna to ki na taba 7 personnes siko oyo ti lelo oyo riva maintenant ne kokisama te ouais les années il faut que somba ba biloko en petit pour somba pe ba lopango na mbonga musique na ne kokisama te ko somba pale na kokisama te nini susu te mutu ya musique c'est somba ma déjà moi to longole ouais nini pour ça les saper batu tano sali pas rapide faut balia mbonga musique en bien te balia ngo ya ndambu ya mukie donc ibele kokisama te mais inchallah tabe ata juste koka usuika wana ouais succès de ngamo na zana succès parce que succès on fait ça ndenge ni oyebi succès onga na to loba po to sola siko na bato botala biso ngana ibiki ngana na succès makasi oyebi yango oui za succès oui ok bato botala biso c'est la succès tu ngwa benga ngate bengi ngapo ibingati na zana succès en fait émission za la rareté oyamba mutu po na succès ils avaient beaucoup yamba mutu bo ça la rétrospective par rapport à l'histoire ya makambango cause à la paix il faut respecter le gars qui ont vécu tellement ya zala kato benga ils a pour na succès ok merci vous comprenez succès on a loba moi que yo poser la succès mususu d'accord na mote yo mo yebi que succès on a loba na oyo lobi za ndé monte ok et là on yo mto lobi za na succès bato la biso ba mo pe ba yebi ndeni ba juger. Ok, nous avançons avec vous, Basilico, je crois. Des titres sera disponible cette année, dans le mois de mars. Ouais. Donc, maintenant s'abonner, YouTube et Zalit. Et ça déjà, donc Basilico, moi, l'ensemble. Basilico, moi, l'ensemble. Ah, ok. Tellement, les amis n'ont pas kala. Parce que madame peut, ouais, actuelle, au monde n'a pas le but. Tellement dans une place où on a Basilico, et ça comme mère, on appelle la côte, ça comme on a changé. Il va changer dans le pays. Ah, et ça peut l'ôter. La mère a changé. Oui, il va faire ça et l'autre. Un mauvais souvenir, ni on a OK Jazz. À part notre côté, un mauvais souvenir, tu m'as ça un mauvais souvenir. Il y aura une question qui viendra après. Un mauvais souvenir, c'est trop parce que on a là-bas, OK, on va bouger sans gâteau. Surtout dans votre bureau. Moi, je vais répéter les autres voyages lobby. Moi, je vais un problème au bout de voyage, je vais mon article. Déjà, je vais souvenir ça. Trois fois, je vais me dire que je vais me dire mais tu es colika. Moi, je vais me leader, tout le bureau. Bango tout. Ok. La bureau, le pont bureau, c'est la bonne à l'école. Tu as fait le tout, ma part, il y a un bala. Aza moto aza mela bala aza mela bala comme la musupe bona bina bacha biso mbongo musuma bina ba kabili okese mbongo mais avant dit total bina bimo mkolo okese bité là on a ba pesi ça ya ninité isa okese da futindi nyongo langa pour ne pas avoir mo Moïse pesa biso $20,000 Moïse Katumbi Moïse Kakoto taka likasi to taka ba kolo ici to yozo ngato ti Lubumbashi azana mati mo coupe mo zabeta makolo so imazimbi mutu fa beta mazimba zu coupe wana batu ba créer biso concert ki beta kuna to biti ndule wana to silisi Moïse Benda et donc en tout cas merci beaucoup moi qui presque moi pe la continent ngate mais faut tikalawa 4 jours na vraiment quelque chose sala sola na bino biso boye ana vie obitane comme dit c'est quand il a été koyi kuna allez vous beti ndule silisi akabena na velo pa pesi mutu na mutu
Ce qui est que la personne dit, il y a personne qui c'est comme on tourne à biso expliquer bon, et bien il bon via comme ça makamba bongote. A bien tourne à bango, malgré bon qui était dans ben le 30 juin. Le voilà bien savoir que ça va défiler le 30 juin Bogoya. Bosé la Bogoya, mais vous en avez quelque chose. À peu près 20 000. Il n'y a pas 20 millions, mais ngata qui prend droit à père wanati. Est-ce donc ils ont bon alors to coach bien Zimbabwe. Est-ce pas bon mais matinga na mimango. To kabula na Kishasa, to bien na Kishasa. La répétition te dit que to kabula la mardi. C'est que ma grand souni. Leader m'a parlé à Talibiso. Beaucoup m'a pas na ouais. Oh ben. Adam musicien, ça qui musicien vie. Beaucoup mal pas na ngai. Mon ça va bien parce que yo les gars va place belle. Tant que le bazar qui musicien tout ce que ba comprendre te o lo banani. Moni ba uba ba vesima baza bato baza vesima. Wana to lo bato beta masola vesima. Quand on c'est ça qui a été. OK c'est ça ba 4 présidents. Makoso, Ndombe yemoko vesima na Joski. Bon, au besoin tozalaki naye. Donc évidemment makambo te za organiser ki faut beta basolo ne ataka mutu kesa ça. So bango baza batu mo so bando ba mabena wana télévision Congo ndeko inanga. Mais ils attendent la Congo et c'est moti. Donc il faut tout séparer là. C'est à part wana lisusu, je crois il y a une question à éviter, c'est à vérifier tellement yo ala présent. Est-ce que c'est vrai un jour comme Subo répéter boé ba benga vie ba c'est non bon ça parler première dame, mère Nabiso, Olive Lemba Zoya, tout ça beau. Bah bien faire bimara, bien te non qui tout bien te boka te répéter bozonga. Ça va solo. Yo relater non le solo. Alors bah quand on bien te ça qui bien toujours répéter. Bah tu planifier en haut c'est-à-dire et ça il t'a dit couler te que mon mère avant de gagner parce que ça le programme ils ça déjà. Bah autre temps. Mais bien mission boy bête. Tu bête que mère a la parler. Tout en toi tu y bagité. Tu nous avons répété via le chef Ndéni. En tout cas, beaucoup de répétitions. Beaucoup de répétitions dans la réunion en famille. On a dans la réunion en famille, donc, beaucoup de gens à la bine. Tout à la place, nous avons répété, tu répètes dans la garage. Voilà. Il peut y avoir tout ces pélites. Si on va perdre, c'est pénible, tu vas dans la tique, sur la récréation, madame a été. Tant que ils ont là, tu vas parler de la mort. Ouais misika bazongi ouais monsieur surtout ceux qui n'ont pas quoi parce que c'est aller au van tout le monde a mon 16h avenue Bakangi si vous battu tout bakenaki banani batika la mission na entre la carte pas yo sala wana na carte pas mission mo tatika te na lo ba aux environs na ba terrasse wana so to na coin au côté sundeni on va expliquer d'abord na bien bana moura bakangi déjà donc mère azoya ozonga so ozaki na kati ngengeti tenga na lo batambo bimi na bino bo sepeli ki répétition katana to kati lo avant de via apemi parce que après boyo mona après tout mona maman Oliva te bomoni non nous éclairer bakangi pena vina comme est-ce que vous comprenez gars idée ku tuté tant ka réseau kota boy te yo comprendre o comment so wana akita wala donc ça maman a plaisir elle avait pendant 5 tabac ça qui a dit 50 cases ya bière ah na moi pas colos on est raté pas colos de les alagi déjà via CP là qui ma petite sœur ne peut pas ça qu'elle va c'est on peut ça va biloko bino beaucoup cité to ko tande tout ça déjà libanda botel maka libanda bo monika ko ya cha six pa ki puis ça jour en tout ça on peut taper na yolo jeudi tout ça beta na yolo tant to vidéo quand fait la biso puis la biso 3 cases à bière d'ailleurs baka 3 cases à bière na $100 to ka boliti $100 combien de personnes mais toi et big attends tout ça n'habite que tout ça comme ba 27 akabeli bisoti OK ah bon il s'appelle l'autre leader akabeli bisoto kaboli kaka autre à part wana s'il faut dire de wana ça ba souvenir au eleka est-ce que ba souvenir ya malamu pona yo na OK Jazz en tout cas souvenir ya malamu na OK Jazz d'abord ndenge na vanda na betala ba vie wana imatisanga moi level voilà déjà ko betala bango eza tsaka terre na vanda na bango na betala bango na betel vesti au moins 4 albums c'est 3 sauf que misu c'est bima na ngote na ndenga kufiwe
na producteur ndenge alobaka producteur avec angolais le bloc en tu là banjembo ape to na parler c'est tout bandela on ça dit njembo ni mo ko misata 3 chansons pesa la mulai ile to mobeta banjembo ba 3 minutes siko banjembo on va faire la commande njembo 16 minutes to garda ka archive tout ça là mais bon archive wana s'il faut parler aussi na archive wana bo pesa yango leader te pourquoi tout ça là on est dans orchestre tout ça ngata na direction artistique ça dit njembo moi disque dire utika la tout ça mi balé na vie na mayala il pas kozala na disque pour ba kolo njembo si ba pesa la njembo mbongo parce que tikala ka njembo ibima te mais faut remettre en leader manda chante faut bo pesa leader manda chante za leader na biso te il fallait d'aller chanter au yeko maman mandi zonga kaka chaque façon l'équipe d'émission c'est quasi parce que et kozonga tendeni parce que ibino botikala na banzembo mutu batike l'orchestre yewana yenda azana ko mikitisa aya osuluka biso yebali ngana ko mikitisa taza mwana wengeti siko wana pesa ba mauvais souvenir te parce que vous avez belé neti ozala ki chef ngana loba ke soki ngana zalaka benga pesa yete nazalaka te nazalaka na ngona na ba master d'abord ok c'est côté de la baisse parce que tant on a kena ngona kena na soliste ok ça ni ko robita société ta kena na soliste na kena na clavieriste donc ok on est qui na baisse siko wani au déstabiliser orchestre tonde izaka copie ya kiti copie ya ki pas le tumba to ya ki pas na copie ya ki pas na ngai les zamba liboso tela kindi na mouvement na kinda moi nazala kata bana oki me ba zwinga na tala so mimi mais on informera le tumba ça liboso na ko informer na so ko payer bon na ebisaki on m'appelle que voyage dans la zone bina na kateli 10% même si moi pourcentage moi on a kula la ola muka mais ça la rien na ba pesa pesa ti wapi donc parce que yena kinga moko yana zo ba longolinga ba suspendre nga donc izaki check pena mais via ça au moins temps na OK jazz makamonga na sala via za sala mpena OK jazz yupo ukopier ka bo sala ngoka ka ndenge ka na tire ka ndenge na copier na sala na côté pe copier tel père tel fils voilà on est les premiers disques na ngai tel père tel fils il le dit trop makambo ya za sala kaka na ngale sala po ba fe bene ya baza na voyage ko ba ki no ka boke ndi puto na sala mpena ka chabana okipita na sala album wana mkosa yoka njembo ane zo beta vandi abenga siba mise na beti trompette wana la trompette zo banga ngaite bazo banga bango bazo banga so opa ngako ndima kaka ba suspendre mais so heureusement na sala disque liboso la ngamo mna beta ba center na ngape mna sala programme ngamo na beta ba guitare na tout na studio na ngai moko donc talibanda chaketi mais mo pa comment ça so ka ba mise be en tout cas na ba musicien to moni mwana ndenge msala zo sala le musicien ni azali pour ça la bifo sko ba ko parler mais pe ngo emozo vuke biso emozo tinda biso na la sala bin album ta encourager neza nani ya Montana ta basala album ni moko ya bébé Boutu je crois asala moi partie moko ya Obeniti ta ba yemba ko bi vipi na bantu ba misebo na sala ba musicien te comment bana ya ba orchestre mususu bazo yemba njembo na ngai bino moko bana nanga muto akoka kosala album aza très bien c'est que ba fio bena est-ce qu'on fait alors on a boule qui to kokate pour ko futa studio ba ni so ngala za na studio jusqu'au l'accès capacité la banda beta mena 9 chansons et puis kinda pe poto animili poto kinda pe na tina na sasemba yela nga ba CD na ngali ba sali fax na rempli formalité disque bima non carré ulia pe katuku bianza na lia ko na mbo tuna dépenser on a lia on a 10% qui n'était pas et qui n'était la salle la longue il avait tout ça les longues donc anjete photo ningisi makasi ko ya tolia sozo ningisa tolia te mais na misuna yo musicalement nengo zo mone la gérance na administration na chant ya OK Jazz netikala pour na yo faiza côté ni d'abord OK Jazz ezali ya imongo ya mwana franco o ya biseza bana OK tant que tu sais bana OK Jazz ezalaki te on comprend tant que tu sais bana OK Jazz ezalaki te tant que tu obeta ba hommage à Franco nde ba premier ministre social ça mbongo za obi matel matro ba boulé ba geli so imongo ba bisi ondeni bino zo ko ekidi ba bisi makali aka ba mbongo na bino il faut tout ça OK Jazz ba ki ba ziba mesa vers kiss ba zindambo ya bana OK nde ba zonsa OK Jazz wa mona kaya ezana inde 3
en tout cas le mouvement biso ngana biki mouvement et panjana na chance ezali to zela au moins vie makoso soka ye même sous ba doyen na ba seto ko zonga zo lelo mutu na mutu za mouvement na ye ngana za mouvement nga OK bas parce que na l'amour qui donc na obeta concert pour ba to ba ye bina timo bana OK reprenez mais moi tu que man la chante à porter au plan akoka makambo ala te biso to ba ya ndwa ya yebi makambo na zolo ba o sikoyo lisu na yo ta omona parce que yene mtatikala na gérance et orchestre ndenge ozomona na orchestre ezokende orchestre nini nayebi kuti nde babeta te natala bango jour mosusu na nini na télévision njembo moko ibandi ti so bakoka oyemba yango te grand chanteur ça koyemba te baka chanteur bani tozalaka nde bafanatique na ye na vocal na ye moko wana wenda kenda uzolaka yango akoasanga mosusu te akoka osala yango te na biso Basiliko vocal na ye moko akosala yango mosusu te bazokola ti yo mpo ozalaka no da fanatique na ye avant te toyebaka eka mpona vocal wana bo apart njembo vocal wanga nayebi biso na njembo epuis nayebaki mpo aza mpe koya na orchestre na biso soki aye na ye mosusu mpe oya abengi mpe mosusu amatama podium tomatisi mpe podium soki aya mpe vi ayebisaka nde motu wana aleka lelo ti okapa leki mpe toyimbisi ye njembo alufulaka yazembaka alufulaka oyebi lufulaka nakomi kochange motema parce que elo nini nono esalaki vie à réfléchir ke batikela man d'orchestre vie na biso arefléchir bon eza bato nde balobisa ye malobana et puis biloko mosusu tolobaka na batélévision ou bien baémission boye mais na libanda makambo mosusu vi aloba vi asepelaka na mote d'abord asazwaki décision moko bayepesa position wana naloba ngo maître fois na nini eza vi na biso Patrick Mangasa na Willy Tafar bavie baza na poto lelo Patrick Mangasa azali président bana oki asala badone na babana oki mais biso bana babana oki nasali moins 16 ans na vie nsima namona nanga don vie wana te oyo navandi boyelinga Patrick Mangasa kota lelo studio namona yango te batika baprinte nini na bato akala okopani babiso toyebi bango batiaka ye na erreur wana mana azala na biso parce que azalaki petit ave sibroye makambo ya miziki te ya makambo mosusu mandataire azalaki koya mpo abino azalaki mpe oya na intérêt mazalaki na intérêt po biso ozala beta baplaire makasi il faut ya oyembi bamoni yo ozwi l'art tike nde batikeli orchestre azwala rebele azwala te mpo bavie bato nyonso bazakolinga mpe biso basepela makambo wana te ayebi mpe balingaki te bato balingaki mingi nayebiki eza bato ya njili epuis bana oke wana nde omona wana bamisa tu bazala bamisa njili tongo olobaki bana oke oyo lutumba simaro atikeli mpe ya sonam eza extension ya njili bamisa njili kami bazana neti banani nayebaka moko ya Jamaïque tina nani donc c'est que tochango ki yango bana oke wana eza ya njili eza ya yolo te eza ya boye mona babeta na yo bana oke na biso tobeta toujours répéter na yolo et pas moi ça vie Simaro mama Jeanne toujours répéter makambo nyonso tu wana siko so siège bana oke ozali mosusu na yolo to na lingwa la po place palele ezalaka mpe bana oke koma na njili ngelo edestabiliser esprit ya bana oke to ndenge toyeba mokolo vie makosa oya mouvement tokokipa yango ovie makosa alobaka te à distance rien vi alobaka na ye mais koya sur place eza makambo mosusu ebota deya biso ebele tozala ba oke base tozala ba odemba tozala bana oke international mais tobeta nde musique wana bana oke ya original oyo ye moko lutumba tika aujourd'hui vous êtes fiers de ça oui ou non te oyo atika te oyo atika yango apesa manda mais bana oke original ezali ya vie makoso mpo motu tozali envie ye wana motu aza envie ye wana jusqu'à kufa vesimaka kufa ndomba kufa makoso motu atikali epa collègue naleka na bapapie na yango eza mpe na stati mobimba to aloba biso mosusu tolielaka yango mpo alobaka te mokolo akozala te moto na moto azwa par nde aza njoku te moto moto akata par na ye yango toliela yango siko mpo na yo s'il faut dire un délai mana chante délai nekozala délai se kokala yango atingami ka nde bato nyonso batingama yango yotala baémission asala baémission mosusu awa na kongo esengwa batunaka ye bakestion wana kestion ezali ka mpona 2 ans lelo sur 2 ans tokomi na combien des années amoni koseki
Victor Matoine Massalanga na Italie de Varese. Il y a Théo Zambrota, je te salue affectueusement. C'est que manda chanta ne watikana on. Atikate, afokse kaka bundati. Après ça zolela ti. Aolela peu bien. Aolela wana, alela kana. Tout à fait c'est que tu cop mon mikolo yo. Et la mère mo ba yemba na winge. Nani na Kolo Bidje, nche mo ba Kolo Bidje. Le maire ango alingaki asangisa banse ya winge. C'est ça tout na numéro amanda. Kope yake kope libiso mais tout ça pe mutema mabete. Tout ça na maire ango pe tout tindile numéro amanda. Abengi pe manda. Tout ça c'est ta retour à Bercy boko. Tout ça il y a JB déjà donc JB kutanga yoka ki bongo maire on passe la trop na bango. JB ba maman la roya ko beta na sans problème. Donc tout le monde il est là pour mettre lobby. OK. Parce que na manda na bino banana na ela mninga ba comme. Sinon manda. Parce que da benga bino ndeni ana cop mo boye bo sa na bino. Cop mo ndena na ba ka sabenga ngambala moko wala tango babia za babia chokoro. Azala to saki kai na babia. On a kala wala na benga biso kaka. Allo jetundeni. Boko telanga boye ko to côté ka beta na capella. Faut se beta njema mufumati. To yona na tika guitare na ni atelier petit. Asolo nende bien. Asolo bien. Asolo bien, mabunga ka bien. Oh ba. Asolo bien, bunga ka bien. Est-ce que affaire au Pelelo et créer une toile d'actualité mama 25 000 moni salir peu personnalité na invité au moni onde. Bino mona makambo sika biso mona okala siko ngala zo ba chance moko mona bala wana ndi ba 25000 ndenge bungi penda bali yango wala kuto amukie konga na mona penda ba mbongi kotaka omondi to sala na bon donc visi ma sa kufi ya to mo rater makam susu vita ngazaki en vie iza chaque Congo izali manda chante izali Lambio kuna moni lambio kutu trois ans makamba ngote bango bazali lokola moni bata régie des eaux bakoti ngona na terrain bango il faut ba kinobita o artiste mo akufi par exemple o Madilo akufi so bato am bakinda kala nini na ba terrain mais pas ministre ya culture to kufeli donc tala biso boyeboye ba délégué biso ministre a dit bonne note bon ça va en répondre bien tantôt vendredi tant ba longola ba pas général ba longola bato bazala ba top o bazape na moi G tout le monde a petit chombala to kufeli tele donc c'est autant bon et bimaka wana et ko fa même pas qui n'est pas ministre de la défense bon ça va artiste ba kufeli kingani dirka libéré ba moi 5000 côté ko bazaki 3000 côté ko bazaki boy mbongo peni yaka itako yana isangi wana ba sangi sango et beta même so mo ba $140,000 so na 140 wana ba longola siko batali bon artiste nda fait to pesa moi c'est tanto 20 parce que ça mbongo wana neti makambo lo bomono déjà neti pas artiste ni o akufi ke ba 5 pour 100,000 bon na lo bien ngala mona ba makambo na zianga na silisilo OK vas-y c'est ba ngala ngaye ba kanesi na matanga nani et ça ma ya mbala moko te ebele ngala bika moko ya emenea voilà ba emenea ba cotiser 100,000 plus de 100,000 o ya biso to mona o ngana yebi bazwa mbongo bazwi et puis bazali ko landela mamango zaki c'est-à-dire oh l'état pesaka il y a l'état qui n'a officiel boy mais il y a sebi makalisoso il y a sebi makasoke bimi bongo bakaboli bakena otikela msu famille mo we batikela msu 20 batikela 120 so ba 120 ndo bokode bakabola wa chaîne babanda il faut ça la mutaki mvuka eza bato boza bazala basala click na bango babanda okabula bina mala ibagi utabina likolo msu o yazwi papa mbatu ezalo dépendre ba âge vela so jalo bombinga kotaka ba makambo la te po ye bazalo chaide ya musika bato bazalaka shosho bazali na yebi nde bazako ya kozwango ba papa wemba bon mère tchala pe la moda ite po azalema ba papa wemba ba mama mbili abel bato ka baza tout mama mbili abel lele trop e bandi le lote ba banda ko kala ba redi do bazala kaka bazala na makambo. Et puis, tu as besoin matanga ya question ya tabule. Tu as matanga ya artiste tabule. Mais bon ebimi, to sombi be uniforme donc autre là tu l'appelles mkolorana. On comprend. Bon ebima ka busakana te.
mais kope bandani chaque Congo artiste à danger so via tambola via so tambola kaniti bino mo bozuma mbongo na bino ko na boteka ah via ça mukolo pesa la kilo de mukolo ba pesa ka mbongo na so ba sinali via l'autre so tanto 10 000 pa kingani wala ba via ba monani ba tiepoa mbongo la bima bina ntu likolo ba linga kuna kama ya 25 000 za mukiti mais ce que mon émission parce que le roi vient ça te ba bula on la bala ba kabola on la victoire ba beli na vient sur 10 000 to la ndakandi ba so mambili à 1000 manda chante 1000 quand tu me bien elle a 500 il y a quand même émission et tu fais pas ça vous savez 500 bon il est le ça makambo il y a beaucoup de mina pour sa courage tout ça par artiste même mais il faut professionnalisme et puis il faut moi mentalement là tout le monde a JB c'est muta kufeli JB akapenda mo tala tantôt muta kufeli enveloppe natiki et non que c'est la rato beta place là-bas pour y avoir ba transport to ribana nje mamoui transport suka nde bona bina artiste collègue makaba ngonya so tout biso tout là-bas komandaka likolo no ba ve vers qui ba makaba pesa la retour ye pour liaki to ya yo pe ba ba liaka mais solution belle était fa pesa ka biloko bongote ba ke na famille ba tina biloko na exactement à proposition no ngona siko ouais l'été fa a pesa ka pas mutu te pour so pesa maboko boyerien et puis mutu pas les karaté surtout na ba conduire ba autorité en mboka pour beaucoup makaka o mutakufi ali bondo le kelaka ona na fanda koto nini leti mikolo Eric Mandala zo mona pas si côté na so socimat tala nde ba artiste bazokota linga komona ndako mutu batikela chaka Congo cop nae asali ali la rabongo era ba famille su ba komona ministère te ba ko obeta boiti so ça dia musala bien na mboka tamba osengela chaka ya kanae apesi famille na mboka bino nde bokanisi est to souhaiter que yo peut perdre des jours au yo sala to linga artiste en danger et sengelo mbongo to fo mutu mususu bon ba senga mbo be dépendre pela musala usale ya OK opa mususu baza possibilité ko famille su ba linga rabete botika makapinde ko sa kofi ici bo ba linga les devant bozogati eti mwazo potala mbongo wala kana ikome ko banjembo ngana sala bino makambo na sala na mboko ça bon yo ka mutele ba émission ça va merci ko yo batumsupe ba loba ka ndeza la radio trottoir batebele ba proposer ba batora neti ba JB batora neti ba fali pour pas batora neti ba faire bato ba kipa maman te pourquoi boko cha neti JB botie na tête que mutu kinga na kufi mbongo neti e pesa na gouvernement ba otiki la loi ba pesi JB gérer makambwana nyonso mweke mutambo alukate asala sonde ba pote buzo ba ngwa mona ba ki ba fira na ti ba boka makambwana po ba boya ka nyoko na sanitaire ba boya ko na sanitaire ba boya ba falia to mona ba boya mais ba on ba so ko tinda ndeko tsaso na écoute alors que bino ba to bolingi ka bo sala wana ka c'est dans une ligne maudisote. OK. Merci beaucoup Basilico, on est à la fin de cette émission. Je veux rappeler à tout le monde que il y aura des titres qui seront disponibles au mois de mars au Basilico dans la peau de notre Togo a capé la paix moins exclusivité tout va tout un bateau tout bétagrati sur le bio yembi na yembi ndimbo ana ya Rachel Foot kasi to yo kadima Rachel Foot ndo yembi yo rempero verse mundo aola versi la si pour que tu roverasi et mukoko moplo munzo votu ondo teze mundo. Voilà. Quelques salutations na bato ba soutenir. On ezana espagnol kaka. Voilà. Voilà. Ndenge na yembi boy na yebiki Doris Massamba les mukuse de Genève à CP. Donc je suis dans la Doris Massamba. Ouais, Doris Massamba. OK, c'est un plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon vent à yo, tous les raka titre Bima. Et puis je crois que ce sera quelque chose de très bien. Là-bas, merci nous on a suivi na Doris Massamba, mais on a Kishasa awa. Na bandina on a yo moko. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup na Congo Esengo. Merci na les boss Guilé Fipa. Na boss sanité moto na Nzambe na Clovis Fimpa. Donc mon compte est en abonné état il a kama pamba te. Donc bambote no angwana donc rien d'abord à suba touté. Et normalement boka bato ase ba sololi bazon sel. D'abord il est bondo.
Elie Bondo donc grand chantier Zamboko place à celle na pesi mbote directeur Yannick Mongo na pesi na Ridi Nguli qui bongi moi sa pembe à Given la local 54 voilà le Tongo la Goma Ngoli le Tongo la Goma ah ça va na suki na bon merci beaucoup abonnez-vous le Tongo la Goma abonnez-vous massivement suki na bon merci beaucoup le Tongo la Goma